Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube tozawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabingami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Mbote na batali pe balani nyoso réflexion na mokili mobimba. Thank you very much na camera woman ezali Desejo de Deus. Mwana menopause moto azo filmer ngai. Toye na quartier au première fois na quartier oyo place nazali. Alors na ekope sa réponse na ngai par rapport ya mutuna oyo uta mutuna mapa mama na biso love. Mutuna nezai ke couple moko oyo ke babala na bandakala mais mobala lingai mwasi asala te mwasi ateka te alors bafani bambula ebele bongo ala na nsima mikolo bakabwani to bakabwani te me bazaki na bambeba mobala azwi mwasi mosusu lelo azwi mwasi mosusu akomi kosokipe trop na mwasi wana mpe bazoprepare bavoyage na mwa babima na bango mboka ndenge ezalaka kaka sikoyo motuna ya mama love ezali ke soki ke mwasi wana afunda mobali wana na leta par rapport kazo kipe susu libota na yetu asalaki liboso komo kointerese na mwasi ya mibale koleka oyo liboso afunda to afunda te ngai na korépondre par rapport ya ndeko na biso mvoila arépondaki alobi ekozala malamu obengisa famille balobe famille esangana soki lede famille bazwi conclusion te wana point de vue na ngai mwasi wana aza na 1000 droit ya kofunda mobali wana leta mpona balandaka na ye mpona leta mpe azali moko oyo mibeko ya nzambe ezali korekomande biso soko famille bayokani te afunde na leta mpona aza na droit ya kosupporte bana wana mingi leso mwasi no me bana wana papa aza na droit ya kosupporte bango surtout so baza na se ya ba 18 ans. Merci, c'est la Desejo. Ciao.